Mama yaka makambo yaka toyebi. Et la karaté. Et la karaté. Tant que tu le mets de la karaté. Pourquoi t'as le man c'est mais ridiculiser yo. Neto ridiculiser balinga to mata na podium wana te. Balinga te. Na bina batu bakoma na bina bakoma beta na basimanda ko boye po 6 wenge. Uya mwana wenge te. Bana wenge ya bana banda. Liya mwana wenge. Bina boya kama diemba. Muto sila yemba tanzembo moko ya bien te bando longu banda. Ah vocal bien. Ba vocal. Wana yo est-ce que yemba no bien? Ah, Maniki Milia. Ngala yemba yemba. Alias de Mingongo. Ayemba bien te. Aoluka succès. Habiter na affronter aigle ya okuno kokate. Okokate yo so lingane ba bengano na concert important to bando finga yo ba olinga ko to kota na mamna ba ngote po baba yo ke luka so ba problème kuna awa endombe yala kuna simba rate awa kuna ozone mekana na aigle okokama tanga koganga kwi biso to bimi omoto longo kaka na couverture a jibe place okena album ni yo bimi sana poko esa lo bana ngati elo nzemo nini yo bimisa ya bio bato babini pe ba sepeli bando longa pe na lelo kote kinia ndo fo chanter Kofi alingaki amema na États-Unis États-Unis mais biso siko boleki l'émission bolobi et puis déranger vieux na nini bozokanga makaka obi eloko to pesa nga pona nini bozokanga na mwana nga pesika papa na ya resisaki te komwana mona bakali akenda na killer na sepela te na bango vérité na sepela te oleza bakangane na kende pasa bakila bakali ezane nga petia Kofi Olomide bagi pe fallait yon na yo kono yebi logique des choses fallait yon obi njo azaka pe na Kofi na ye azaka pe na wata ye en vérité azwa bonheur na wata soka mema kinga eza nana bata bakali njora na kati madame Akati madame Loba madame Nzora tamoni a satisfait mais Nzora la son la ravi quel est la confirmation tu bena fandi penako oyebi bakali mbongo azu oyebi killer bazimbo lelo oyo bala zuite nani lelo onde to fanda abo la déranger swanga alors le président ngala lo baka vérité lo kwa mwasa amanike ça combien de temps t'as la émission d'abord tu vas bien on a eu décision donc babina tika na wata na tika na wata donc na ça va plus jamais ngaki sinon on sera sur la carte on le bagi petit na yo mais vena au moins moi boli bagi vena na vena ngambote mbote na musala mais vers rangwa sala pas pour ça au sens de défense ya mec album les gens de sala te akanda kosa le nga kosa yani oza mamati lite akanda mdamu kolo bongo ngana bota lite akanda oza maman de taille de oza na mama na ye arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mususu ekoki kosalema awa ozo tuna ngai soka zali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class.
L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bienvenue dans Haïdor Show, fidèles internautes, vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Bonjour et bonsoir à l'ère à laquelle vous nous captez. Vous nous suivez dans USA, dans London, dans Paris, partout. Au besoin de Golanda, émission Nabino Haïdor Show, une émission qui est présentée par moi-même, votre Haïdor Bokwala, le Brésilien. Nous sommes bel et bien en RDC, précisément dans la capitale, la ville de Kinshasa. Ici, Karapimbo, nous sommes fiers d'être des Congolais. Pourquoi parce que nous sommes fiers d'être ici en RDC, Congo, précisément dans la ville de Kinshasa. Ici, Kabakunda Mutolo. Aujourd'hui, j'ai un grand, réel plaisir de recevoir pour vous. On a toujours bateau, ça l'a rappelé, fierté Nabi sur la carte internet, bateau, Kangaganet, si je peux dire, je suis très ravi aujourd'hui, on sera bon au milieu. Nakati ya Manique des Jeunes et Kissinjora. On va bien les dieux d'enfer. Ming Bolinga, bon, on va bien dire beaucoup là. Sur bateau, on va aller à Sangani, ça veut dire que bombe. Ils ont bon Nakati ya internet. Et avec eux, nous allons parler des actualités. Nous avons sur la toile, sur la Marambo Italie musique, sur la Marambo Italie Bango Moko, par rapport à la réconciliation pour qu'on propulse pour tout le bon bonheur. Il y a notre frère, notre fils, Prince Babi. Il doit beaucoup là. Il y a un makis qui même ce pendant qui se joue na Manique des gens. Cette émission fera plaisir déjà à Madame Elidio Foula. Elle nous suit depuis quelque part. Derrière la caméra, elle s'appelle Berlin Ngamete. Comprenez, one way, one leader, one team. Comprenez, nous sommes ici dans la commune de Bandalungwa, na boutique d'habillement Laura, chez Laura. Kabea, chez leur Kabea, Molatisi, à Wanakata Bandalungwa. Vraiment, si Berlin veut m'aider, déjà font la chant. N'appelle ça bonjour à mes invités, Manique des Jeunes et Kissinjora. Manique des Jeunes, bonjour, bien, très bien habillé. Merci beaucoup, Haïdor Bokwala. Avant d'avoir émission, on a toujours au Sénégal, mais merci. Merci d'avoir abonné sur Africa Elengi TV. En tout cas, merci de la confiance au Bopé Sanga. Na babonné Manique de John Tokos officiel, merci pour la confiance au Bopé Sanga. Mon pasteur Alphonse Kayenga à la présence de Dieu na Kimbondo à l'église. Et puis na pesi bonjour na Goreti Louvoiso na Alexandre Kazembe na Koloisi na Chimène Lopez Chloé Kardachan de Bruxelles. Mireille Okito Motema Junior Okito. Donc on est ensemble chez Djongana Toliara la Soto Melaka. Babi Silamite, Babi Yakana Pika 31. Okuta na baperika bien bino mo na zakina milai to tia mikute donc obwa kamakaka ya bien eza na ba primo ko abordable bolande te pas zakana na Forestcom ya yezakana ya mabe influence kande mte bomai azoli ya mbongo na facilité ali ya mbongo ya bato ya biso ça na cité na Pika 31 mais toujours teka ba produit ya bien ba perika ya bien ya qualité na pesio pe merci na ngo invité na plateau Vienjora l'américain. Boni. Ouais, bonjour les Brésiliens, t'as Brésilien, donc l'américaine, donc salut bien. Manique à la française, t'as la taille. Donc en tout cas merci. Manique et Nzambe. Tout le monde a na boutique d'habillement ou tout le monde a bloqué solo à chez Laure Molatisi, Laure Kabea. Nga la ta nga pendant le coin na la basket, na la poron, na la chemise, na la ta awa. Nga pendant so na la basket ya kitoko, na la ta awa. Donc nga HM sandala bien HM. Soit ça veut dire Papa Zara, on a besoin de Timberland, de Louis Vuitton, na Timberland, na Louis Vuitton. Ah, soit ça besoin de basket Zara. Pour moi, on a besoin de chemise bien, c'est routier. Soit ça besoin de ma fille d'actrice sandales, et donc bien. Ah ouais. Donc
Benjo Anzara na yo avant na Malik des gens lelo bana 6e ba ça la bon examen na bango liboso tebi patron na aussi ko travail hérité watanabe OP nga bara geste ça la déjà et peut ça gipe courage na artiste topé na bandeko ba négliger rapêtre classe ya rozongela kelasi lelo tebi hérité watanabe to ki kaza na salle parmi des élèves au ba ça l'examen d'abord qu'est-ce que me Benjo akolo ba par rapport à geste on déjà ouais na regarde depuis le matin na CP na makasi au moni classe za non acheter so ki na ba université au goût à tata 60 ans 65 ans 50 ans bazo continuer kotanga so linga ko apprendre otanga na yo il y a le bac qui diplôme à maman CP la terre donc azo luka a continuer azo ba pourcentage bien parce que sa maman et puis aza makamaninga sala mo gayebi na mikolo yako en tout cas bonne chance na bi que simbi déjà héritier watanabe mutamayele déjà na bi ga obimata na ba Mata Baloré, évité donc. Ouais, il est intelligent, on va voir tout. Merci beaucoup, 20 jours avant na kabola micro, Nazara Nayo, de tous en quatre héritiers watanabe. Juste une question, et ça question publique, et tout na, pébi sotorium tout na, autant qu'il va pas de sango. Lélo, toute l'émission au Yumro, au lobby officiellement que à partir d'aujourd'hui, nous retravaille à tremplin et pas à héritier watanabe. Je sais pas, la décision à ces moments, c'était dit par rapport à les réalités au Koutani Nango, ou bien au Bandek Ozeanano, parce que les gens se disaient déjà que Kissinzo a sa position pas hérité. C'est pas hérité. Ozeanano, au Koutanga, la Makambo, il y a une position, ou bien c'était quoi? Ouais, en tout cas, merci le président. Tant on a coûté un problème, tant on a coûté par exemple Makamoni, bisous tout ça dans la vie pour lobby aux Arabiens. Moi, avantage est là. On a un monde de la musique qui foot à peine à battre. Les foot aux Arabiens qui voyage. Il y a un moment, même temps, on a BCB, je m'en rejoins en temps à voyager à un avantage. Parce que quand on a voyagé, c'est un avantage que les cabines. Que les cabines, bisous, on va tu aller au Tigala. On a comprendre tant que Bakali, tu ne peux pas la qualité la terre. Moi, toujours. Na ça dans le quartier, tu pas confié le midi, na ça qui pas wata. Na ça na deux mouvements on a ça là. Donc et ça le quoi na qui poto ya wata. La quartier tena kendete. Comment on a mona Bakali kenda na killer. Na sepela tena bango vérité. Na sepela tena les bakangane na kende passe la killer Bakali, ils ont nga petit confié le midi. Ba qui fallait yon. Na yo pour yo biologique des choses. Ba qui fallait yon. Pour bien jour ça rappelle na confié na hier. Ça rappelle na wata hier. En vérité, azwa bonheur na dit. Wata sera même kinga eza nana bata Bakali. Njora nakati Madame Akati, Madame Loba, Madame. Oyebi les conséquences corrigent mieux que les conseils. On a banda oloba ne banda kala, omoni awa okino potote. Oui bande. Na banda ko loba ngwa yebi afandi wana banda oloba na émission na lobi on se kona mission na banda oloba ne. Ngabi awa ok potote. Parce que quand on vit les gens croient que non nazakana je suis nazana na un numéro boy vis-à-vis à Kota Korama. Na ko loba ngo pesa haine. Parce que une femme qui a vu le pleur de son mari a une amuto anyokola mobali. En tout cas ba maman moi si mon talinga mtanyokola papa anyokola papa ba na ye. Na kabona na babia mais quand babia travailler là-bas nazaka na ye tanga bana kolela bana kufanzala j'étais avec ba konyokola sala lison ni to ba konyokola parce que tu dis que babia kenda poto na quartier latin abima na quartier latin ayeba na kasa kofi lo mide konyokola ngo ça par rapport à quoi eloko moko muto amelaka verre moko masanga soit une déception moi c'est on met la casier ozoka muto amela cigarette moko soit une déception on met la paquet na mutu nyo soit amela stupéfiant soit ozo sale makama mabe eza tuzo betaye alors pona nga ba erreur o babia sala ko sambo babia chance kutu Google ya la kate chance Facebook ya la kate mena minute to beta masola sonia makasi ozo comprendre pona nini frappe outa kitanga outa déception sur ya tu chantes bien okenda à répétition ozaka bien mais so e comme un voyage ba tikio et puis ba tikote ke no ba tikio pe ba zweli o pe visa o ba tikio po kabibila manjo ayeyo kabipe bilo na yo o comme na aéroport ba tikio na nko ya ba bongo ba kana ya ningo na te yango na porta ke pe na motema te. On se comprend, mais on a ensemble tout na zakana na ranki na été babia sa kenda na e que son âme repose en paix. Mais pourquoi là les conséquences corrigent mieux que les conseils. Exacte que pourquoi là au promettre ngali kambo pour promettre on peut $100. Yo moni Berlin vinga mettre kabeli nga $100. Yo bien on peut $100 au promettre nga te pour Berlin va kabeli nga est-ce que na Berlin va bandiko. Yango ya lobby. Le quoi mi makanga
dans la quartier que na akende te poani siko yo ngana saile musala bambule bele muto ayena sima a pisinga avantage moko pona saile pe musala amoni keke bien na yo opesa nga musala ngana ofuta nga lifuti na ngate po bafuti nga kuna est-ce que ta lifuti bafuti nga kuna ça te concerne mais peut-être ba dire avec Nzora qui allié Watali peut-être déranger qui peut-être on sait jamais tant que Nzora ba dire Watali ayeba ki ke ezali yete ezaka muta mabe oyebi quoi arrêtez d'accuser les gens dans makambo basalite. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na yeko pesa bino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour na luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV bokomona ba témoignage ba belé oyo babika déjà oyo basala na kumisi nzambe ya Hosanna na kumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soke kanginga na zolala te ezosala pasi tina mukongo moto ezobimanga kolia madesu pasi babilo musuko lia ngo très difficile depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zwa kimia nzambe Papa Moïse asayilinga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. On peut partout là, au besoin contrat, au vieux Moussala, après quelques temps, Kakaboué, Mkolo compagnon Yinio, Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse, Aza, homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonso, Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Bah docteur Baibisanga ekoko yokati ba kina ba deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene Baibisanga ekoko yokati moyen pe ba sala opération pe ezati en tout cas ba na vanditi lelo na yoka kana ngai te na lito na nga bouche mwana na yo komo na nani na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani Marcel na zoka na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki zombe ya ngai oh na pusi ku téléphone musika prophète my god nazozela bino nyonso tout na moto via chaque fois moi c'est bébé finganga moi c'est na place na finga yi bana ati nga via zonge ni nga pe na finga nga pe na kretcha na lobela mabe via bio finga na finga série nini nga ko finga vie série nini ye nga ko na oloba ye ko manete nga ko na kali kuta lobaki na ete aboya ingai kokota makam nanga te on se comprend ouais vous tout manique attaquer aboya ki bon alinga ye na vani na binjo alinga ke ye mta décevoir njo ponjo akoma ba niveau o oyebi ata mbwa osobete mba osobete film eza mukomso oyebi papa nanga loba soko beti mbwa nzete akimi boye aozonga mais so beti mbwa nzete pati abaluki atali ya susu te OK osoka lelo soki njora lelo akomi koloba na eboye parce que ye mta pousser njora loba ya toza na media tango yo sali kambo dimininga ngape na olinga te eloko place na ko comprendre so na bina kende na njora boye mabe nga na banota la media ngape na Manique de John ata njora ya na nga ngape na koma makambo on se comprendre mais na njora na avantage ko na poni ya papa bana on se comprendre o eza makambo so ya media te mais il faut na se soumettre mais ande moyen na njora te tango ya osala makambo ezo diminuer njora olinga pe succès ne kwa na minute au temps. Est-ce qu'il pouvait faire ça pendant qu'il nous a l'émission à Ningwana France?
ata yo mo est-ce que manjour on s'attendait à gérer émission non asanda na ngote ça qu'on est en temps l'émission d'abord on a eu décision donc babina tika na wata na tika na wata donc na ça plus jamais ngaki sinon on sera sur la carte on est bagi petit na yo mais ve na au moins moi boli bagi vie na vient na mbote mbote na musala mais ve rangwa sala pas au sens de défense américain album les gens di sala te na yaka makambo yaka to yebi ela karate tant tu le mets de la beto bagi yoza kene pena bagi na ngabi kolanda nzora na ve na été parce que nzora akwa mona ve na problème te nzora ta moni a senti mais nzora asongela ravi kene pena confirmer que tu bena fandi penako oyebi bakali mbongo oyebi killer bazimbo lelo oyo bala zuite nani lelo onde to fanda abo la déranger swanga alidor le président ngala lo baka vérité lo ka moi ça manike nda eswanga 1500 euros na la te le monde zengai ben oui 3000 affaires années yo non yo bakali traiter njora d'ingrat njoro alesi yo asombelo na sukilote oye mokbino ata place oke obonga te popo to na peto yebi ningo zoli yango mais bakala obi njora zwa jeep aloba eloko te. Alors ça lui fait mal tant qu'on a potonné comme c'est le décision pour lui il se sent comme si aux a cerné mais cause de décision au thé pourtant vous aura dit ama jeep nanga tali ya sali combien de temps ya kofi na wana petit na yo ya kofi ya ko tu mo florite ya kofi ele mi de ya ibile tono ke ma campagne makolo ayibite yini tu ko faire ndinge soute o salive mais via ba limbisi bango ba sala vie na bango TV c'est une de vivre bien abenga pe mbote wana TV ya mtama ile oyebi pourquoi lelo so na fandaka tina oloba keno martyr ya fali si s'agit to la musabi simbi to tondisa on to tonta pourquoi fali aleka na TVT ya dimenga on se comprend c'est ça la bien oui akoko salango na mamna loba na oyebi njora zo njora ko soki kaka émission na France tema ya leka ina ngota vanda na ye njora avie na ye mais au kino dimne moninga mwana c'est ça quand il disait que non njora ça est le côté est-ce que akanta ki bien non le bate ponjora fandi apona njora ye to yaki publicité nenga émission ça yanga je comprends émission ça est-ce que vraiment na bato ne so botia commentaire tango biso to banda quartier la te bino bozalaka nga azaka mwasi ababe menjora azalaka porte-parole à quartier la te mais akoniye muninga kasa elange lote c'est pas bien il faut tous argenti il faut tout reconnaître abat bolama baninga pona nini ko reconnaître bolama baninga te tant que muninga vivo bite muto asalanga bolamo asalanga bolamo mais nzambe na likolo ve lokola ayeba ko chercher bato ngana tikeli on nzambe tsunami ya comme tu te crées des problèmes tout le temps dozala wana ngana oza oyebi que son njora pa côté liombalo en tout cas muto a problème na yo ngana côté le koleka tena se ngona ngana wata nga vraiment permettre nga est-ce que wata mi créer là ba problème ata via mema wata na fabrigas ba na ba problème yo ki njora lobby likam po ata ebise koloba note wana o na meta koloba wata boyi aboyi habite wala ndeko na ye ozoyoka osiko yeko na loko même ya fere au nom de Dieu nzamba wata wata boyi habite wana famille na njora tika fere habite bon wata pekisa ngana répondre njora attends prince ça qui pas wata na isinga bidna abi wana za tata mwasa bana na wata lobila nga poni vya mimi yote ulobila ka yeti ozaka petit na yeti inge déranger na wata te déranger na nini alobela ka ye alobela ku kofi ko le ka wata de alors on a fond la parenthèse alobela ka vie ko le ka wata mais wata me maye c'est na poto tout à la image alors on a fond la parenthèse ya voulu mouchine ça les réconciliation l'autre monde les manique des gens na qui sont toujours ensemble c'est aussi par rapport à grâce il y avait voulu mouchine mais il y a pas ces assis qu'on a mis au manique na qui sont toujours nos questions pour na carrière il y a prince babia toloba awa botemina pona abonné Kofi alinga kia mema aux États-Unis. Ah mais état d'homme
États-Unis, mais bien sûr que l'émission pour lobby et puis déranger vieux. Pona nini bozo kanga kaka. Obi eloko to pesa nga. Pona nini bozo kanga na mwana nga pesa ka papa na ya resisa kité. Mais nga banga basunga mwana États-Unis mama. Basunga mwana ifala sunga oza na cimetière nga kufati. Mama. Mama bébé. Ah, mais pour l'intérêt principal bien. Intérêt les États-Unis. Tu as soit que États-Unis c'est c'était casse. Tu as besoin de bima. À tombo la question na biso balobelaye. Mais kuna esika papa sala ki a réussi ça qui mwana kendaka. Esika papa échoua ki mwana tcha makolote. Et ya comme lien famille nga biso bango basala la raye. Babilo musumo comme ça ngota to bino bomo na chanellement na tala ngoti spirituellement. On se comprend. Babia n'a pas réussi là-bas. Alors qui a dit que presque ne pas réussi. Pourquoi kuna? Parce que Zali, est victime Zali. Bah pas ngaku na préférable tata pas faire. On a lingate. Mais kuna te. Pourquoi kuna? Pourquoi kuna? Sama bongate, modoko bongate, Suzuki en face chéri bongate. Le bukabu ya kufa pauvre. Place boso ngaboti na mwana nga kuna. Pour changer la nini? Échanger les loroni. Pour bateau ça kuna babongi déjà. Alors le commentaire doit battre bien besoin la base. Babi que prince babi dès qu'il moi comme la yé, ba maman papa ba maman na yé bozo ya ba ko intercaler. Mwana ko bimaza artiste. Ah bimaza Nzamba yebi. Nzamba yebi. Est-ce que Nzamba chikie? Nzamba yebi. Kuna. Pour nini ka kuna? Poani Nzamba yebi. Abi mate poani, abi mate ta. Do yé fala beta ka kuna. Na kuna kuta ta batikali bango mbali c'est que musique ebeta te na ko c'est faut bien mo sala pour préparer ses choix c'est quand okende est-ce que les choix te akende na ya aza artiste aza mwana koli déjà choix na ye suppose arabe pas mani pas maman na ye des questions moi just mon bembe ese kufi balela ngo bango mo bembe na bango omone bembe wana biso to lela ngote biso za ikuna tan succès ya laki kati ate kufa siko que mani manike to bakati ate kufa osa lison na nini non s'il vous plaît et comment bon qui ne tourner d'Amérique ba bête ba concert comment Kofi Central quartier ate kufa comment Kofi Central ça orchestre mususu Kofi Central ça la belle ils orchestre c'était Manique John à rectification Cindy Lecker premièrement et puis non tangi nani o mbalura quoi nani omba Umba chanteur ouais aux alora vie. Aimba lora ye. Ne asa andi ne biete. Oyebi lo mona na loba. Batine so video ya mutaboma ya babia. Ah? Yedi nga siko tango ya mama vient. Oh, comme on est maître bijou. Mutaboma babia ndonga. Vidéo mutaboma ka stabilisateur. Mutaboma babia ndonga. Batunyo so boyebi maître bijou. Mais Manique faut des preuves attention aux amambo ils amambo liwa il faut avoir des preuves. Tangba okanga ye. Et l'on yebi ke mutaboma babia ndonga. Muta sala batemo basala. Batemo bakumo bima ni saka yo. Makamba ke bima. Makamba ye bima. Mutaboma babia ndonga. Amona ni lelo. Mais maye na mukon pas babia peser 120 kg. Ali makoka nga ko memete. Babimisa na porte sima checha zaka liboso. Ngalo changola. Balesa immeuble on po ya kufa ya kota mobimba aye ya kota mobimba pa lima kota lima na mobali mobali on babeza ka maître bijou yeyo tota la photo aye wana te ko sa kuna te ko sa kuna bon facile baba bendonga Babi maître bijou. Comment on a maître bijou? Est-ce qu'il y a des preuves ni problème? Il y a des preuves basali. Oh, ato kanga limat. Oto kanga limat. Alors démarche ni bonibo sala siri yango. Il t'a porter plainte. Ba kanga mwasi. Pourquoi babi que non babi témoin basali ba kanga mwasi obimisa yi. Mwasi obimisa. Yepe mutabimisa babi mutabema babi na Congo. Tant babi obima makila parce que ya na bango tanga kota na hôpital tant balongola babi blemano so simba babi bien amona babi na ba signe fimbu na nzoto. On dit ba beta kai sentir moi je ba beti sentir ba signe. Azane makasité. Ni et puis à mettre et puis à mon qui fissure na mutu. Babamba qui le crâne toboka qui est panzane. Mutu ka sentir bon. Et le comment qui hémorragie interne. Tabaki n'est pas docteur rigide. Docteur rigide boto. Pas le bananga boto. Alobanga lobi. Manike tension ezaki azaki na koma mais azo banga. Na yoka ki somo. Et donc mutu on a pas tant akuté banga bando bete ba kuwa bando ba bezaka makasi te ba bezaka soso. Mettre bijou to bomaye. To kang salima.
to ça tout alima akanga na isa ki liwa babia te 50 ans moli moni ganga pa kena kimiati maître bijou tant au kanga lima place nyonso za ndeko moko ya bango ko ozanga ti ato batame okima kit okima bamona ko to ba luka ki na ngola okima place ozali eba to yebi ke yo muto boma babia bato bavandi bakoki capabilité te babimisi babi yo muto boma yo muto beta ki obama ki stabilité et puis yo muto longola na kati appartement okita na etina se bo comme pas égide otiki alima aida yo kima lokola bino boboma moto akena na sama bele to loba elo côté alima bomba secret bato yo bamona ki oso kita na escalier na mukongo bamona ki ona ningo so kanga chemise ya pembe mona yo po ba yebisa prince babi garçon azaka mulai pemba zo kita na escalier mbangu akima yaya omoni nzambo abimise longino nzambe wana akomema ya makila ya moto bamela ya makila musu bamela ate omoni ko bimisa na TikTok to si to zwe longino to bombi ata longwe na TikTok to si to zwe longino to bombi kaka to tshongo na Google to zo sambela ka nzambe to sambela ka nzambe biso to kangisa ka mbongo to kangisa ba preuve ba okanga na baba no kanga témoin na yo alima yebo fwa kanga yi prince ebe ochigate mama prince prince ebe ochigate ebe ochigate alors Venjo na maniki pour ceux qui disent que Babia Kufa déjà kala comme on a bana pour ça payer mana kimia apparemment à chaque fois comme on a pour ça payer moto apema Babia mukebu Babia bato bazolela sikoyo nga bana ki apema na kimia te papa na biso ntanga comme on est lelo apema na kimia te na somme ta ba lo baraga Babia apparemment balingi bapema ye moko alinga batanga comme on est pas apema te baboma ya oboma balongola ya olongola ya balongola ya olongola oh balongola ndenge wana est-ce que bana ko bela attention abana ko bela diabète muta bela le côté muta matine escalier pa Venjora bon appétit déjà un Venjora si tu continues na muta matine escalier pa aïdo après a matin c'était message à quitter à souster muto batika ape mana kimia pona bango balingani bape mana kimia est-ce que to finga babia muto batika ape mana kimia eza muto o ba finga ka est-ce que biso to ka na internet ko finga babia je pense pas to ka finga babia ta ido ce qui te baka ko tanga ko babia te metam sumbo kombo nini to yo yeba peut-être que no mutaboma yeyo c'est très profond ça osomona makamsu c'est ça yemo ko nzambe alinga ka ba relater kombo na ye alinga ka ba lobela kombo na ye po molimo nezala toujours na éveil pour lukaka muto aboma ye est-ce que tu vas que mettre bijou mutabomi ça c'est très fort mutatine so image za muto za culpabilité abina mona na yebisa ndenge leka bokanga mwasi ayebi yeyo mutaboma babia. Ça c'est fort. Mais la manique des gens, on sur la pega logo rapidement. Ils ont un niveau sur la toile, je sais pas. Là, il faut avoir beaucoup de précision. Mais baba le rumeur, moi il n'y en a pas maté. Apparemment aujourd'hui, pour le moment, il y a des artistes musiciens au Bassa Fontané. Les autres, c'est Fali et Emelia. Il paraît que selon l'histoire, on a Bimeli. Il faut qu'il soit la source. Que Fali Bagouta Emelia, on a Pullman et Fali Alingagi, des Alagamé, la Bagla Bajeton. Et ça, il fallait aligner beaucoup selon les gens. Est-ce que tu es sûr qu'il fallait arriver à un niveau, comme à un niveau, à Namina et Emile? À cause c'est rabaissé à un niveau, c'est bon. Et ça peut que c'est rabaissé, fallait pas à moi citer, fallait à Mobali. Tant que Mobali, le bien, Emile a sauté au tennis de âge. Emile a ah, c'est comporté bien. Est-ce que moi, je suis nous sommes en train de succès. Moi, je suis en Mikolo est lingelo baka. To kataliso na epo aza mutu asila na ye. Emile. Asila kala. Wengi bazongi ya 4x4. Oh, bon ya 4x4. Aza pa rimba baba. Oh, ya badiembelisi bango kaka. Badiembelisi bango na yebi jibe. Ya na nga Sele Boula, l'ingénieur. Vient na nga Adolphe, na yebi Weranson, le roi de la forêt. On se comprend. Na yebi Didier Masela na prince. Makaba. Bango. Oh, nous sommes batikali. Nga kuna pour faire bazota Marie pour nankumumanda. Mais le reste batikali vraiment baba le chèque. Ah, na muto na ko tanga na bana eza Alain Pela. Fait rigole après moi na souka fait mais bango pena. Baba mission BCBG. La mission JB. Mais la mission BCBG. Ah.
Mais la histoire où Ngazali là faut le reconnaître. Azati. Tu n'as pas abandonné sur Azati. Alinga ko kotete. Wa ba luka succès ba lubake no ba page ba luba ba luka succès. Habiter na affronter aigle ya okuno kokate. O kokate. Yo so lingane ba bengano na concert. On peut tant to finga yo. Ba olinga kuto kota na mamna bango te. Po ba yo ki luka so ba problème kuna awa endombe yala. Kuna simba raté. Awa kuna ozone mekana na aigle. Oko kama tanga ko ganga kwi biso to bimi. Du nouveau dans vos kiosques, un nouveau numéro de votre magazine Flash Info. À sa une, Roger Route Kolwezi Solwezi, dépêché par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, la gouverneure intérimaire Fifi Masuka rencontre le président zambien Jean-Marie Kassamba, le JMK de la presse, du village à l'avant-plan du secteur médiatique africain, parcours atypique d'un enfant dont la passion de la radio est venue trop tôt. Moïse Katumbi inaugure le siège national d'Ensemble pour la République dans le Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi, à l'Assemblée nationale, chambre basse du Parlement congolais. Christophe Mbosso, un bilan largement jugé positif. Et pendant ces temps, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de droits de femmes, Marie-Olive Lembe Kabila fait carton plein au stade Joseph Kabila à Kalemi. Je suis venu sur la terre natale de mon beau-père, a-t-elle déclaré aux habitants de Tanganyika. Édito de Jean-Marie Bassa, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, deux frères condamnés à s'entendre à lire. Dans le corps de votre magazine, l'Office de route réceptionne le deuxième lot de nouveaux ponts à Matadi. État de lieu du leadership féminin dans le média en RDC, communication de Pauline Boukassa, rapporteure adjointe de la commission de discipline éthique professionnelle à l'UNPC, Union nationale de la presse congolaise. 24 pages d'information, 24 pages qui vous fait placer à la une de l'actualité et www.flashinfoplus.com pour ne rien rater de l'actualité en temps réel. Bino bato bakoma na bino bakoma betela basimanda ko boye po siksa wenge uya mwana wenge te bana wenge ya bana banda liyo mwana wenge bino boya kama diemba muto sila yemba tanzembo moko ya bien te bando longu banda ba vocal bien ba vocal wana ba yo est-ce que yemba no bien Maniki Milia ngara bien alias de Mingongo ayemba bien te alias de Mingongo ayemba bien te so ayemba bien metanga alongwe pe ménage ba sala album c'est Renier omoni muto ayemba bien yo yemba bien olongwe pe me tala olongwe oyebi muto mwana azaka mwana malamu omoni njoka bimisanga mais à part njora na sa succès nanga ngane na yebima makambo bien mwana ayemba azodembela sima mutu ndo so bima mukoka olongwe na pembeni ya ora na ye mbala moko esili oyemba ka mabe jibe mutanda couvrir bino mukulu saye bo ate saye bo pamba omonto longo kaka na couverture a jibe place okena album ni yo bimisa na boko esa succès le bana ngati elo nzemo nini yo bimisa ya bio bato babini pe basepeli bando longo pe ménage be loko te kinya nzoko ndo na faux chanter Manique des jeunes tout quand on a ce sujet wana une maman lokola Manique des jeunes o lelo na ba vecteur ça une émission mais quand l'émission on a ba leli ni susu ka babi Manique tangu mwana na yo à part le temps où ndeko na yo leki na yo aleli na kombo na OK maman oza maman Manique des jeunes ba doit aller on les émission o lo bata kete l'émission peut-être que akanda ko za lenga ko za yani oza maman oh lité akanda mdamu kolo bongo ngana bota lité akanda oza maman de taille de oza na mama na ye oza maman princesse abona mama princesse bona mama lité akanda oza bi maman oye mta finga bela kimbango ngana ki panvita na ki ondimi ya ozo mbongo na mboko suste te Manique ya ozo sumbongo na mboko ya fingi kimbango mboko ya sa zombongo asali mariage azumbongo a voyager pour simbita ya fingi mboko ezamboka pasi tota nanu mais atali réalité Manique réalité à vie tota nanu réalité ya finga mboka o banjoka bake poto bazongi ba leketu bake poto bazongi ken pena ke poto wana bazaki na ken pena ke ya zongi ake susu aye
n'importe quoi. Afingi et à s'attendre le côté pananga. On a s'assurer. Ce qu'on va passer au monde, on nous finit on taper. C'est la table ata azam ta nkoza. Te maniki wa komi. Oye mabelo ya fingi za mabelo. Afingi na nini maniki aleli abi vérité. Mboko eza na passer que no loba kingasani bali wa belo rango azam na pia masieki ya kingasani te. Yo ngoma na kingasani awa na kisha awa na bandal kilo ngulu eza 18000 na kingasani ya 3000 francs. Le bana bana beli aje. Yo le kuta bongo ne bo sambu samboko yo. Bongo ne bo ridiculiser mboko. Maniki muninga za natanga pasi ya. Na pasi nini aboaje na $12000 na poche na pasi. Nga tina kia kende kuna. Akes na passeport ba Uganda. Kende Uganda kasoko. Non, passeport Congo. Kende Uganda. So mon mboko. Maniki no do batu ba mo nigi ozo nyokola mo anape ma parents. Ba mo nigi pourquoi ba popo ba mo na muto zanga passe na moment. Passe. Ça dérange parce que refoulé ba refoulé pe ken pianat. Poni bo kele ke passe ma casse te yende na. Sia. Nga ko s'attendre l'autre. Nga na descendre qui pan vita. Na mabele ndinga sa. Selon nous déranger na ba na retourner no so. Mabele oyo ndeka lobi ke no na zongi na passe. Ok, tu na Willy Michel ya Zaza, na pasa Willy Michel na kufa. Tango yofana na boloko, za na pasa Willy Michel na kufa. Omani bachana mama na ete. Na mama na ete. Obota bi prince babia. Na bota prince na tinda prince comme Ougandais te. Na ozi na prince finga mabele dans ma congolaise. Na zaka fia pele ya mboka, ata na cap na ozonga. Na niveau critique muninga ki savon za te soko na savon te. C'est méchant de votre part. Savon mikolo mbongo aspichet de douche ça te. Azo ta savon ki bola sukola ya osala émission. Pour émission de pesa qui bon. Yo bimi dans les rien. Au bimi dans les rien autant il facilité. Asali oni. Au bimi dans les rien yo finga na songi na mboka passe, na songi na passe. Didien za wa bima na mboka oyo, fede loko bima na mboka oyo. Loka be bimi na mboka oyo. Je kokwa bima na mboka, fasika lomba bima na mboka oyo, yo finga mboka na biso. Totana. Balongo bisibi bambasi ya Kongo bane Kongo nyonso bafumu mpadi bafumu matso botala ye wana ti tukula kala mona batu mambadi ke pardon tika ya botana va ko moi sta bota faut encadrer faut s'il vous plaît maniki vraiment pamula ye ya makambo ngana pambola ye il faut za bénédiction nga pa refouler sous tete ngana mama nete nandini ya fini mabele nanga o batumba ki panvita na 20 ans likolo o défendre mabele o lumumba kufa na 35 ans likolo mabele o yo ki ndolo mboka pasi mboko epesi mboko esa ko sike mboko pasi mboka pasi na nini yeso ki bato ba na pasi na Congo ba lo ba ngote yeso mbongo na mboka ya voyager ka Afrique du Sud a voyager ka Turquie a voyager après fingi yango wa makasi totana bisimbi so ba Maniki asani nini c'est drôle ça Maniki déjà tu kuma sona suga mission na biso okele mama kasi opambola ngana opambola te ngana bano baka kipamvita mama nzinga mama mafuta mfumu kimbangu vuza kanda ndombe botala likambalite akanda asali nini soki bo pesi fungwela ke maboko ya mboka oyo ayeko finga ngweza ya pasi po ya yoki pasi ya mboko te po abima na internet mama azwa mbongo donc bisimbi ya mopepe ya mabele ya mai pe moto otala kana ça dit qu'on est mutu mtana ba chemin na ye maniki peut-être eta li réalité vie na ye singa ke pota luka vie na ye nzambe ebina bato baza kuna ba suite bakoma ba mikala ye na ngazwa bana ba suite ya maniki déjà jonga rene na yo jonga kenda ka ye na mboko jonga tongi immeuble na mboko nzambe lita kazo za ngra peut-être que ce poto changer maloba ngai manike peut-être ngai manike na ke poto na fana poto nga na ke usani oki luka vite nga na luka vite na poto na suivi na kistan ke luka su na poto c'est que na beloko na ningite Ngaba yebi nga Manique de John. On a la décision na ye. Ngaba yebi nga Manique de John monde entier awa na Congo. Manique azaka na Congo. Maître Kim ça reconnaître mboka na ye. D'accord reconnaître mboka. Ya ofinga mboka na biso, mboka bakoko na biso. Qu'est-ce que tu as pas aimé na Artine? Par rapport à l'élan qui wana? Mboka ya Kimbangu, mboka ya Lumumba, mboka ya Mobutu. Okendo lela. Nazongi suna mboko ya pasi. Mboko ya pasi. Bubuli yonde lo akabela ki ombongo. Bino. Yango lo lemo polano.
Merci Aïdor. Quand on arrive à la fin, parce que c'est Souga, vous pensez ni pour la principe bien, étant que sa maman, qu'est-ce que vous pensez? Azana est libre que na orchestre nyonso, ezapé évident que ozana pe na orchestre. Rotike libre, Azana est libre. Vous tirez ça la choix de la décision. Là ça la choix na yeba décision na mais là où le père n'a pas réussi, l'enfant ne peut pas. À part là-bas, à Rosa ça ni ba choix na zo sama kamna ke na obete ba showcase na ba al de la gomba ça ma kamna. Mona ngana ndaki na. Ngale na boy kuna po, là où papa n'a pas réussi, l'enfant ne peut pas aller. On est des humains. Ba maman ne sort, oh bossa ba maman bo réfléchir ça boyebi que non, na oboya na tina. Ça va, merci beaucoup. Mais na swamba c'est la podium mais na swamba ba Alexandre Kazem na Kolezi ba Silamite. Madame Lidi faut la Silamite abongi na mboka oyo. Lidi ofula abongi na mboka oyo. Lité akanda, bisimbi ba ozo charge na. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la merci Maniké, nous sommes arrivés à la fin, c'était un grand réel plaisir. Yahweh Mbelabino, vous avez très nombreux de sur cette émission Aïdor Show, une émission qui est présentée par moi-même votre Aïdor Bokola brésilien. C'était la Manique de John et Kissinjora. Vous le suivez sur Aïdor et Média Télévision, abonnez-vous massivement à Afrique Langue Télévision. Bato balinga ngai bota la biso na ba Paris, na ba London, na ba USA, derrière la caméra s'appelle Berlin Vengamete One Way, One Leader, One Team, No Money, No Life. Merci beaucoup, on se retrouve tous au prochain numéro d'ici là. Portez-vous bien, des propos tenus dans cette émission n'engage que les auteurs. Moi je vous dis bye. Laisse-moi vous dire bye bye. On se retrouve tous au prochain numéro. Bye. Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba. Au Monisigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.